tala lelo na 2020 nzambe bani kotsa bango na mesa lokola Thompson Bakalingi pona basomba bango en tout cas beaucoup tebele en tout cas na tante bobenga bango banda lelo Maika Monica donc bakuma de kombwana babiloko ezali koleka na moment o na kati biloko nini yo monte babi que lettre M makambo sali matifane est-ce que normal donc bana nzambe na témoignage be bakina osonga suko mwa sima parce que lokola nzambe bani déjà ko livrer bango mais frère baby c'est comme ça na molimo ya orgueil okitisa nzambe okitso à travers batunga modya na bandu kitisa matifane lui bena mala mais on a linga mi matifane ba question na yo na elobeli na yo on étape na lobaki donc ça fait déjà bato nyonso tu balobaki na nzambe yoke bango akika yo so ce nzambe yoke bango na époque na bonga ki nzambe agir mais pourquoi na époque na agir c'est moi na zana orgueil moi ma pe que frère bébé bisinga matifane nga na yeka juste mbang pona lobela fimbu oyo ndeko Peniel azwaki o ba dessin wana abi ayebi yango pe azopesa explication ya dessin wana o eza na sima mkongo ya Sir Peniel kaka omoni mutalongoli sentir abetu o sentir mais ba ki yo mona sentir mais ezali sentir te Walker lokola zalaka na kati ya esprit ya batu o bazana na kati ya dojo parce que na kati ya dojo il est aussi d'esprit comme te bengi langolo ba gourine de montagne lorsque mutazali na kanda mbala moko professeur de la discipline à kota bango d'abord batu oyo baselaka mingi esprit oyo bana nzambe boyebi yango showbiz na kati esprit ya showbiz lorsque vous allez invoquer professeur John Walker lokola ye pazali mobali lokola na kati ya showbiz eselemaka entre mibali na mibali yeba soki aye pona kobeta mwana mwasi akobete lokola mobali te akobete na fimbu o lokola ozali kobeta toro toboite ezali fouet ya monsieur Johnny Walker na expliquer que Johnny Walker yo mona ki ba dessin wana nzoto isala kende lorsque na moni dessin na nzoto le boso matifani na okima moni mwa wana soki azana bande ko ba nzambe il faut amener église film boso ba beti et changer ba forme mais en gros mona ki garder même forme ça veut dire que pour dire que kolanda baby abi que film wana Johnny Walker beti la ngo toro film souvent soki ba beti yango soki za na nzambe te même la mutuliwa ou soit ko comme ça na ba itamoko peut-être critique peut jusqu'à ce que diable a récupéré parce que nyonso bon basali bana nzambe déjà ba comprendre ba suna ta kolanda bango te bango ne to bandeli bango c'est passé na canal na bango ba détruire d'abord mutu oyo azaki servante ya nzambe ba ke ba zuye ba côté place ya diable pe ya kufi na lisumu eza ba makina msuma tifane gangaka Let's go. Frère Baby voilà frère Baby à continent et frère Baby oyo exact on a bon ça frère Baby oyo allô frère Baby oyo ezabonga matifani hein ngayo frère Michael frère Baby ne batu bayebeli ezayo te ezali ngai ezala ngai te ndene to fete kitoko longo na nzambe to mona ni susu lelo na nzambe 5 matifani bilo wani dagi ani passe ko to sina no to continue ngani azabi na bucha na passe ba anglais na lo ba anglais na ba français na balinga na ba difficulté ngape na omega peka lo yo pe jusqu'à ce que na koyeba yango ezana ngopenda ya grave pena te you are good matifani nazo on année passée anglais na nolinga ko na doki mamingi bon et ça na ba kota parce que on a que 30 minutes ici mbote shalom bana nzambe toza juste na 30 minutes en tout cas voilà beaucoup te belé donc benga bandeko msusu o bazalaki au courant le ronde parce que na zongi parce que na zonga na confirmation ya parole ya nzambe o na lobaka si le plan basel na nzambe le occasion selemi ki na ya brusquement boy pour na bana nzambe to meka un peu ko terre ngo sur le plan spirituel na sur le plan physique bana nzambe bo comprendre bato bande ko mona bo basel na nzambe tala lelo na 2020 nzambe bani ko tsaba ngo na mesa lokola Thompson Bakalingi pour na basomba bango en tout cas beaucoup te belé en tout cas na tante te matifani zo sala passe matifani ba ça wana nini
batanda bona wenzi bateka bango Thompson bana basoma bango balia bango parce que fina bango silit balongoli ba malaka malangage mabe you non tu es mauvais garçon ezanga ite Michael tu es mal bouche nalandi kombo ya ndoi akitana kanda so akitfasa musala na yo mon pene briske mapeka na ngonga yango boye bokoto frère bébé abia yeko ajuster obi yeko na yeko kalinga bona tanda bona mesa bana nzambe basomba bango balia bango pe basila donc elo rutolo ba mingi zati to décortiquer bango ba benga bango lettre M na mususu pe M mais pona nga bana nzambe bo benga bango ba kombo na susti bo benga bango banda lelo Maïka Monica donc ba kombo na de kombo na Maïka Monica donc ce qui veut dire les plus petits bana mike na CNC donc beaucoup tebele parce que na lo baga moi elo ko moi moké pour confirmer que tant na lobaki ba mususu bazaki pour bango ba comprendre ki message te et alors lelo nzambe alaxi bango en poisa na misu ya mukini mubimba ke bazé ya nzambe te bazo kosani bana nzambe mais frère bébé ayo mon pété hein na benga na pasteur aya papa le pasteur Timothée coming please frère bébé yoka mais oui nazo quand penza pas tellement il faut expliquer en Matifani hein give me please thank you papa how are you bonjour how are you is you bonjour is pasteur boni papa vraiment malamu nangolo tata kale vraiment kalapenda te parce que tozaki na c'est à préparation ya né oyo parce que mbula nyonso ava okota il faut uzwa possession nango et puis ami balé attaque au pécheur soka ngi a kota na mai palo atalaka pe likolo ayeba tanini oyo likolo ezopesa ya koinda to atalaka pe balé to mipepende nezopesa pa kota bwatu na ye donc tokoyo okota te na né oyo surtout yebaki te batani oyo ba message epesamaki sur le terrain moko na moko ezo ko s'accomplir pour te ba comprendre. Bonjour vraiment. Oh ni nani Dibidon tabibon tabidon ni nani Asante sana Bwana Sakate Yesu akakate Yesu haleluya amen nalabi seleka haleluya amen naina kosale la Yesu nangai na kosale la Yesu nangai est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, amen. Sabadino, tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Tocheka kani bakolanda ngo ata lobi. Ouais. Bon pour Matifani na ce que batubele to mel bango briske mingi baza surpris ko mona biso so bito kata au moins que to tika bana nzambe na eloko na lobaki kino bakumi lokola Thompson batandi bango il faut te expliquer bana nzambe na babiloko ezali koleka na moment o na kati. Biloko nini? Yo monte babiki lettre M makambo sali Matifani est-ce que normal? Il faut to lobela yango bana nzambe ba comprendre. Film modèle nini bakobeta mutu wanya mabongo. Omoni ni amamu babenga kezala kola toro. Toro ne babeta ba film babongo. Ngane pona expliquer bana nzambe eloko bomoni na internet ezali koleka. C'est le plan ya frère Obino Boyebaki na kombo ya frère M wazali chanteur chrétien soit M bazam balé. Bon na lobela bango mibale tous les deux na lobela tous les deux. Ba M on a mibale o na lobelaka avant même si 2020. Na lobana bino bazali batu mabe bazali parmi batu oyo bakoti ça
ndeko na biso sœur na biso maman na biso moko azaki chanteuse chrétienne oyo komone pe banaki na lettre M ba mutu ba memaka na dojo place ngana ndeko sambela mais lelo mamana azana mabele azesu na biso te donc kaka bangwana lelo nzambe ati bango a live yangwane na yaki Matifani to bete un peu lisolo yango donc toko kata te tozo continuer d'abord bana nzambe bokota donc lelo yende ko ajuster na ye kaka donc na ye kaka na sili sara bango mibale nanu après les restes on a holandais bon malem surtout ba mikolo ba parler à langue donc bana nzambe na témoignage ba kino zonga suko moi sima parce que le Roland Nzamba a déjà livré bango. Mais frère baby, c'est comme ça il y a mon limo ya orgueil. T'es nan mon limo orgueil te. Pour yo monter comme to dévoiler bango. Mais to va dévoiler bango basé belé frère baby. To kende pendo to pour na mon limo orgueil. Bibi biso ozo matanzamba kiti sao. Nzamba kiti à travers batunga mo na bandu kiti sao. Matifano lui mena mala mais on a linga mi Matifano ba question na yo na le bel na yo. Au moni balobi un vrai prophète parle des choses et les choses fait quoi? Ça accomplit. Bango balobara liboso. Ceux qui accomplissent ça peut-être le bien tantôt plutôt même ça mon appel moutana brillane on a besoin de diminuer mais ngane ko diminuer bango te mais j'ai fait la mission que l'Éternel m'a confiée que ndelo bana bana nzambe bazin nzambe te babi mana l'église wana babi ma peme na bango bakoma musika pe nzambe moko lokela bango nzela nena mo orgueil te Matifani non ça la mission nzambe tindi so nzamba yo kindeka yo mais comme une étape na lo baki donc ça fait déjà bato nyonso to baloba ki na nzamba yo ke bango akika yo so ce nzamba yo ka bango époque na bonga ki nzamba agir mais pourquoi n'époque na agir c'est moi na zana orgueil moi ma paix non ils pour ces orgueil na tang na bani ngana lobaki Matifani c'est so se rappeler un peu na otuna que son mon frère Michael biloko ça accomplir quand pese biso mo ba biloko to mona na bisako na décembre okomona baliwe kozala ebele tout monde na décembre jusqu'à janvier tu souhait continuer na bikala minité okomona ba ministère na bango tout ekumanini na poisa yango te ebo pona est lo ben pona est lo ben bitumbe ezala est-ce que sili yango na ezala na beni dernièrement tu kolanda groupe moko bimika dans les vidéos et bomi batu elimwe pe notre kabilo mususu to bima awa si les plans masolo to sola qui a fait la voyage c'est les plans ya cher na monnaie au mona ki bilo kongo na minto to bila si les plans ni na mboka na biso divisé par combien par DT batu dernièrement ba ça la marche pona makomeza na est kuna neto sola no Matifani. Merci beaucoup frère baby alobi ba cha live pour ajuster juste makamoko oyaye nango rapidement concernant fimbu o babeta kinde kona biso Peniel alobi ayebi fimbu wana ndenge zalaka abi mama Tiffany wana eza makambo yebisi nga kulisi oui si Matifani oui ne sommes na kulisi donc tonga na moni na bina yebi yango fimbu wana na yebi yango très bien que frère bébé yebisi nga mama Tiffany nga na yeka juste mbangu pona lobela fimbu oyo ndeko Peniel azwaki o ba dessin wana abi ayebi yango pe azopesa explication ya dessin wana o eza na sima mkongo ya Sœur Peniel Pasteur Timothée obombe frère baby su wapi nga na kene ba ba kazeti ngam na lobaki frère bébé le karaté titangu nga na koleka Pasteur Timothée bimisinga mtu mabeli pour ça batwa te mama to bimisinga orgueilleuse bande ko balanda biso maman Marie Matikalaki to tambola selon principe nzambe parce que nzamba ibisaki ngai arrête na lobaki loko moko ke tango pécheur akotaka mai atalaka likolo il faut yeba mbule ezali soki mbule ezate fatala mo pepe so atali mo pepe il faut atala pe mai lolengi ni ezopesa ça veut dire basini nyonso o tozotala o to monesa maboye tango ko lavandisa ki biso il faut abimisa basini mosusu donc basini ebimi ba accomplissement baniko ya et puis si accomplissement ba message o elekaki parce que batu misusu tilelo mais ba oyo ba bimi ba o musu pe ba oyo bima ba o musu pe na ba tangi bango batu bazolo ba keno na yepe azondima te ka na yepe yango te na o na yepe yango to mona donc ba comprendre message ya sune ya batan ba signe o nzamba lo baki yango zo kende na bitumba na ba signe zo yambala moko nous sommes là pour to continuer sur o musala. Merci. Voilà, bato balingi ba komela biso ningo participer à l'émission plus 243 89 68 38 025 plus 243 89 68 38 025 au participer à l'émission frère Michael Nabiso Kenda wapi frère Michael Akimaki ayeka mbang papa to kopesa frère Michael rapidement frère Michael yebisanga nanu. Qu'est-ce que est-ce que vous pouvez vendre d'abino iba makambo leka na kin nga ibika nde bongo mutema boye waka makambo bible ozo iba makambo leka na monde te non Matifani makambo leka na mukili moto yo kango meto zala lisusu pena na kozala intéressé tende to zala na mukili
hein tout ça penza lisusu penza bongo te mais makambo mingi elekaka toyokaka na si ndeko le frère Michael Akenda puis frère Michael Azali na so zomona ngana za ba cheveux rebelle donc outa na ngana outi nde lorsque na yoki makambo ya boye na mdaon outi ka bana nzambe boye te na la musako bana nzambe si le plein makambo na lobaka si le plein bakoma batu na lobaka il faut na leka na directement na le mekampe ko agir na ba problème o ezali koleka to pesi au micro en tout cas bana nzambe bozali kolanda ngai esali penza pasi ya komona ndeko na biso lettre M oyo asali donc maika elo asali eza malamu te donc film wana bozali komona na kati ya témoignage na ngai na lobelaka fouet moko ya professeur de la discipline démoniaque o tubengake Johnny Walker na kati esprit ya Johnny Walker atambolaka avec fouet ne ezalaka na dessin okomona fouet ngo ezalo kola ronde kaka nilandi na mukongo boye et sali boye ezalo kola lipa donc forme ya lipa okomona so ba beti yango moto quel que soit ozana elamba eza na couche ya ndenge nini yebaki na kati ya corps na yo il faut et dessiner yango ezala te kaka omoni mutalongoli sentir abeti o sentir mais baki yo mona sentir mais ezali sentir te Walker lokola zala na kati ya esprit ya batu o bazana na kati ya dojo parce que na kati ya dojo il est aussi d'esprit comme to beng langolo ba gourine de montagne lorsque mutazali na kanda mbala moko professeur de la discipline akota bango d'abord batu oyo baselaka mingi esprit oyo bana nzambe boye biango showbiz na kati esprit ya showbiz lorsque vous allez invoquer professeur Johnny Walker lokola ye pazali mobali lokola kata showbiz esele maka entre mibali na mibali yeba soki aye pona kobeta mwana mwasi akobete lokola mobali te akobete na fimbu o lokola ozali kobeta toro yango soki ba image mama tifana za nango akola kisabino bokomona ezali pena ba dessin lokola caoutchouc ndekiti pe ba dessin na mukongo ya mutu il faut ezala aller a aider bisona na yana na ordinateur si possible ba na batia image okomona fouet yango ezaka toujours identique okomona soki côté betaki koto o elandi ekozala pe kaka ndenge moko pe ekozala jamais esala lokola croiser te okomona na kaka nde koto ezali hotel pe o elandi koto ezali pe kaka lolenge moko mais frère baby ya albaki ba petaki na fimbo nite ezaki ceinture normale oui matifani on tolobat na kati ya histoire na ngai na témoignage lorsque na betara pasteur wana on avait invoqué seulement fouet ya professeur de la discipline le monsieur Walker oyo apesaka nde to sala nini nde to betela ate a présenter ceinture yo komona ceinture sur le plan physique mais sur le plan spirituel okomona directement akobimisa fouet oyo ezali ya Walker pourquoi Walker ayaka ming na mutu azana esprit ya mabe oazaka déjà na ba secte ya ba showbiz bana nzambe ba na baby showbiz mubali na mubali bazobima bakoma mwasi na mubali lorsque mubali wana akomi koluka abana olinga bana basi yeba so Walker aya kotikati na ye akomisaka liboko ezali physique mais mutu azali kobeta c'est l'esprit qui est à lui qu'on appelle Walker le professeur de la discipline je dis bien babengaki professeur de la discipline ndo mona partie à frère na biso Monica Maika nda sali biloko wana esali sœur na biso wana bongo en tout cas bana nzambe bozali kolanda ngai rien à commenter rien à dire oyo to l'équipe bino bomoni même si bande connaît mon ya mibali bande connaît ya basi d'ailleurs coup bazali déjà au témoigner j'ai des images oyo bande comme sous batindi mais pour moi ba image na ntina te ngana ka seulement parce que nzambe na belaki na moni accompli mission atindaki ngai pe atikaki ngai te lelo yango yo babimi na poisa ba fimbo na beti ezali fimbu ya bomoto boite ezali fouet ya monsieur Johnny Walker na expliquer que Johnny Walker yo mona ki ba dessin na nzoto isala kende lorsque na moni dessin na nzoto lelo boso matifani na okima moni mama swana soki azana bande ko ba binzambe il faut mener église parce que professeur donc pardon et répéter même dessin tendance c'est comme si tena qui on regarde que ils ont même dessin bon il faut comprendre ngo avec les spirituels et film boso ba beti et changer ba forme mais ngo mona ke garder même forme ça veut dire que pour dire que kolanda baby abi que film wana Johnny Walker betela ngo toro pour mataka likola cheval na dessin na ye oya ya mulangi o bateka whisky ya Johnny Walker on eza démon oya zolubela wana siko démon wana azali kola toro eza démon moko apparaître na bamboka loka ba États-Unis pour kuna ba toro hein ba sala voa batambola likola ba cheval alors siko ndazo ka film wana beta ngo ba toro siko film wana tango yo mutoye nde a frapper siko tango apporter esprit wana na ndeko yo soki Maika na Monica apporter esprit wana alors Johnny Walker ya banyo bete film ba toro. Voilà, c'est le plan lorsque la télé en passe. En tout cas, naïbi que ndeko oyo babeti bon na sa ozatana sola ngai
Matifani film bona so ba beti moto. Il faut muta ça recours na prière. So ça li recours na prière te Matifani, ils na biloko ba. Ça biso totano so film ko kani ya ba dessin. Alors bana nzambe ba hotel yango. Donc ezali l'accès bana nzambe. Ils ont même dessin. Même dessin et changer formaté. Ils ont la même dessin. Matifani, ils ont des choses spirituelles. Même dessin. Donc pour nous monango, il faut la mise oyo ngana ye na muza nango, penane na yebeli yango. Donc là somme bana nzambe bien Matifani, pour na bana nzambe mona kiza même dessin. Ce qu'ils ont mona bien. Lumière rebeti ba ko bo ma personne lumière please. Ba zongo penza bien. Bon, de toute façon, les gens basant dans la banda quoi. Voilà, batala yango. Batala yango, ezali dense mo ezali identique, ezali te que we musu se changer au côté changer. Mais ndeko moi si Matifani ça nga passe parce que eza filmo souvent so ba betu yango, so za na nzambe te, même la mutuliwa ou soit ko commission na ba itamoko peut-être critique, peut jusqu'à ce que diable a récupéré. Parce que lorsque Walker ayaka d'abord en esprit, pe akomela makila. Lorsque mon équipe n'a pas témoignage dans le bi, to beti pasteur wana, si mami ko pasteur na kei, pasteur ne kumela ki encore, ko s'empirer encore. Alors bande ko bazali ko lanangai, na kitaki rapide pour na ko sala ba démonstration, ya foué oyo, ya frère Mike Monica, asali ndeko ser na biso wana ya mwasi en tout cas, et sali biso no so passe. Bazé nzambe te ba bazane ko tsatembe, ba épreuve nzambe ate yango, ezatenga na ki ko lokote yango, pona na ya nango awa. Mais frère baby yo sangani tena batu po makamba boye comme la bande qu'on a pu parce que comment est comme la cas entre nos deux deux personnes yo ba za élevé makasi pesa parmi les deux personnes yo tangaki comment est-ce que ça yo kana ba pasteur msuter libanda makasi po bo détruire mi ba ministère na bango mi balé. Merci Matifani. Ceux qui na sangana ba ange na likolo et le monde tata na likolo. Wana réponse na solo sangana bongo. Mais pour moi Matifani na lobaki yango na sangana mutu moko te. Na zo na papa na Timothée. Tozo ko sala ne musala o nzambe atindi. Na lia ba kiti na ba mesa. Ah! Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, labino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah!
Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta. Dans un système en bimbi. Dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Donc naza pona mbongo te na sala musala oyo nzambe atindeli ngai na libulu akufu nazalaki apesi nga souffle de vie apesi nga encore vie asika ndenga nazali ko sala musala na ngai bango mo bayeba makamna bomba ndo sala elo lelo nzambe aza ilongo na ngai aloba na nga Mikali Kende loba pona bango ngai nzambe na osani na kozala no na sim lokwa nzambe aza na ngai na mona te moyenge benata na nzambe ebongo nzambe atika ye so témoignage na ngi sili sans pourtant que ba preuve misusu ezala vivant nzambe na nga seki gloire ne matate. C'est pour cela qu'il faut a diminuer d'abord bango pour la gloire de Sanine. Et tout moment, la gloire de Zambé est tout moment. N'a pas Sanine. Ça m'a relevé ngai. C'est ça toi nazana inona mutu mokote nazo sam salam na ngai Zambé atindeli nga matifani. Merci. Qu'est-ce que bon disons tous maintenant pasteur pour landa qui image wana na miswa bomoto sali on ndengeni temps. Bon, est-ce que bino basana nzambe kozana ba kande basana nzambe bo bata malasima baba ba chemise bo te col rouleau hein pasteur. Boza bata ba kanda. Merci non. Konya kula mutu boy. Vraiment dama wa mama. Oni kobota mana basi, pe kobota basi neti biso. Ngai na bandi na botami na famille ya basi, pe na botami na mwasi et puis na boti pe bana basi. OK. Alors nakondi mateke ndeko na nga osale bongo. Non di mateke bien moko boye to ndeko na kenda libala yo ka ki ba obeti na ndenge wana. Ngai kutu soki na moni ozaka trop dire na vraiment na mwasi même l'église ba ibingai na sala ba jeté donc on a yeba yo soko sala ba kati la te photos zong sona ba dejo mais na lire modèle a boy papa est-ce que au kondi makemi ma bat na divorce bon omoni wane boya lobi ke fimbo a modèle a bongo eza nani eza Johnny Walker professeur de la discipline Johnny Walker a rediscipliner sœur pardon papa a rediscipliner notre sœur pour asani ye musala na yangwana musala na ezali kubeta neti ye ndeko Maika Monica akoma déjà na kanda lokola ajisaki bongo il faut Monica déjà kota kati na ye pona pese discipline peut-être ba weleke lo mo biso to ebite peut-être alobene likamo to biso to ebite il faut molimo wana mabe kota kati na ye pona pese sko discipline azongisi na nzela Antoine obeta sete ndeko oyo basali eboy so ba ndeko bazali kolanda biso ke ndeko ne moka landi biso il faut botika ndeko wana na se ya loboko na nzambe parce que fimbo wa Walker ememaka na liwa ememaka makambo ebele na se na moi oyo donc et baby sera santé et créer ba maladie voilà tozo kita poto kata live poto continuer na coulisse une manière à quoi que notre frère baby Azaki na ba prière selon ce qu'il nous a dit azongi et bongo frère nabiso baby lorsque moni likambo kweli le pasteur ozobenga Monica concernant la fille ozo mema bona justice ba ke nous samba pona ngai na ko bisande kwana attaquer na justice et salelo moté de préférence aluka nzambe a orienter ne loko ya osala pona ngai lo na ko lubengwana ndeko mwasi wana parce que so babi ke na ki na justice elo moko eselema te est-ce que ba dire nyonso ndeko mwasi lobi ke ba longola e boye ba longola ba zemi tout ça est-ce que wana soka bien me mangona na ba justice le wana loba ke ça la ki bonzoto ke a des comment on appelle ça a devoir ye parce que longola ba zemi a dédommagé parce que longola ba zemi parce que ça les boy là c'est tout à fait normal parce que ils a déjà babilo comme abe yo mosai na nzambe longola ka mwasi bazemi bon d'ailleurs kutu kana kati ya eloko en direct na biso ndo zaboy na koloba eloko moko azali mutu oyo ayebi les sectes autre bien secte de Young oyo basala ka ba avortement même si c'est le plan spirituel akosi même si mwasi na libomo boy zemi pe et disparaître na yebi pete sero zola na soki asala ngo pe na nzoto na donc il faut asa de toutes les façons aluka pe na nzambe justice wana pe ezali ko engager mais frère baby tozo ngela pe pasteur to na bino de questions affaire batu ba moni ba mitakala ya batu somo na ebité pour so monaki ba komoni ta ba nidité oyo alobi que dans disons selon la dame na ebité selon la dame ndingo lobi que mobali na ye akushaki au moins na deux cousines na ye
Mais tout à fait normal, ce sont des histoires vraies et réelles. Nasi mati van solani na kata ba news omona bato mususu bazana ba photo weza ba preuve tangible même si ndeko na moko ninga ki abima kutu aluka mpeko se défendre mais suka imo sala nini a se retirer et ça ba biloko moko o déjà so moni motu dignité na ye et bandi ko bima na miso ya bato nyos ce qui veut dire quoi asambu azesu na valeur té donc c'est pour cela nzambe abeti bango kiti bango na se to moni ba dignité ya bato bongo et bo bato bongo batel masu bana na nzambe balanda bango c'est que bato balanda bango bato oyo bazana ningo na ba secte na bango bato ni question balobi abeta film wana déjà depuis 2018 ndeko moi ça kufate expliquer bato bien ndenge ni film wana to moni za lelo te za 2018 ndeko moi ça kufate comment yozo tinda ake na prière expliquer place na bien. OK, merci bandeko longa bazoli kolanda ngai yeba ete fouiller à diable ezalo kola fouiller o biso to betaki nasi bolanda témoignage kotuna sukaki mama na nga bengai au mona on projette cancer na nzoto ya moto mais cancer na nzoto ya moto to koluka jamais to éliminer peut-être na ne wana peut-être ko tika kaka place wana pour na peut-être on a besoin to sela d'abord soit mbongo na bango to sela soit santé na ye to soit tanaye et alors lorsque to sela tanaye to ko pousser moi mikolo parce que le diable akoko boma moto tene na lobaka liboso sans pourtant be prévisal diable amemaka moto malembe jusqu'à ce que akuboma ne mo pena ngai lorsque bande na ngai ezaki déjà na caché o babetanga na laksa bino na mobali caché à sous mais lorsque komaki na moment o baboma ngai ezaki na moment oyo keno e bengamaki ndemo pe azwango quelque soit 2018 quelque soit ndenge nini lokola déjà Walker azana caché à fou à Walker amata kita soka lukinza mbete marque wana esala nini e kolanda ye yango ngana loba mais papa par rapport à délivrance parce que ça rappelle la délivrance film déjà babeta kala comment et maman Tiffany quand même tout le monde a que ça mais to yo ba pe bandeko comment film wa robeta esa la signe moko et bandé dans deux fois et bandé dans troisième fois ça ka signe ka moko voilà ça veut dire que le diable tango message même na Nzambe même na mukanda ba ku Nzamba bike même si prophétie ou meli fanda zela yango ça dit même Nzambe mo akokisa makamba ngote même il y a des choses batu balobaki mais comment on a dit mais makamba ngokisa mite ah est-ce que Nzamba ya kalolenge belé akoya mbango te selon langage ya batu selon o batu baolinga ya oya selon oyenzamba lingi pe oyenzamba kosala ça dit soki Nzambe abani ko bimisa na misala elingi koloba nini pona kolakisa ke ye moko Nzambe alexi batu wana kisi abwaka bango parce que mutu azana Nzambe akokoma niveau wana te et puis akobima wana te ça veut dire ningo ba ke Nzambe sa bwaka batu wana mais lokola ta esenga kike Nzamba ya ko révéler na makambo na nzela frère Michael oyo akendaki na monde wana basali na bango misala moko ya bimi na ye bango batikali alors Nzamba pese mission a ilakisa bana Nzambe ke ba muto nazaki na ye muto nazaki ne muto nazaki ne mais batu ba musu baboyi kondima basali sentiment voilà des preuves baniko ya moko na moko suki wana te wana eza nango ibandeni et suki ne pas nani et so kende eza mulai talaka ba passer Timothée pe ayo pe to la prophétie no oui bando la les choses est en marche olobela ki nani eza ku nani alobela nani fils de Deus mais prophétie eko kisama pete bon tozo zela papa même maman si ça attend là muto ko sezanga te muto ko seza Nzamba zo banana nu esika biso do zela accomplissement mais otala ba accomplissement zoya Nzamba bandi koto azo mata malem donc ezo mata ne bandi boy oza l'an 2020 au moni donc ça veut dire que Nzamba zo corriger oza 20 sur 20 donc prophétie wana oza 20 sur 20 beta eko simba prophétie wana oza 20 sur 20 parce que année o Nzamba corriger 20 sur 20 mais exercice oza 20 sur 20 même au tolo beta oza 20 sur 20 au moté bimi voilà frère baby tozoko ba nayo par rapport ya ba vidéo ya ba nudité ya ba te bimi est-ce que dans monde des ténèbres pe ba nudité pezala ma be po ba moni pena mona ya lolenge nyonso tout Matifani na kati ya monde des ténèbres batu musu balobaka ndoki aloka mutakala mais nga na secteur na uti bande ko loka mutakala mais mutakala eza teke bilamba nyonso eza olongo ozana mutakala mais ozana robe oyo ba pesa bino robe olati robe mais na kati za mutakala ezate que non madame tozalane kuna ye koto ni ya bolumbu atela mbezate yo pe koto ni ya bolumbu la mbezate wana ezala bongo te tozana bilamba même ça lorsque bo sala ba mission so que même si place ya yo moko mais place yo que nous comme le sala la mission il faut la tilamba so la tilamba o ezali tisi ya mbutu ya ilamba boete okolata même si tisi ya nyama soit ya ndeke soit ya nyau soit ya ba puk oto bengaka
poko muif ba poko bazaka ba minoko milai wana nde to lata ba biloko bongo mais soko moni pena mutu mutakala pene bimi boy pole mutakala ngo suka ya yemoko tinya bandiko na bani komona Matifani ata yo moko kindo ya degré yango nde biso to luka ki bana nzambe ba mona ba comprendre quand papa lobi et silité l'autre ozana ye to continuer moi ou to continuer février to zali nzamba ba ki bana nzambe Michael kende koloba babima ngai moko nzambe na walisu na mpepe na ngai na kozwa bana ngai kala mingi le retour de Jésus-Christ à Jérusalem déjà zozonga azoya. Merci frère baby tozoko ba sekoko ba tika to tu na yo nanu to tu na non pasteur est-ce que komona bolumba batende ba moni si peuple congolais za kitoko bon internet monde des okende lo lenge hein osoyi pe ba makamo pe bimina même David kutunzambe tango asalaka ekobo na mwasa iri nzamba misaka ndimaki bimana kata Israël ezaki po beta David azongse na nzela mais oya bango linko bake nzamba bwaki bango pona olakisa ke nzamba zanga bango te tango ba lobaki ke baza ba fils à Deus batu ba boy so baza ba fils ya ba maison ni bango bazo salela wana omoni te ke non lelo misala mutu na mutu nzamba zo tiango na mesa ndenge frère baby alobi batandi on na mesa lokola Thompson. Mais frère baby oyebi ke ndenge tozo kende le boye ce que admettons parce que y a malgré tout beau lo ba on dit ba on peut te malgré ba mon peut ba preuve ba on so est-ce que eza aussi la bango to lobi sous ba ko mata parce que nzamba lobi mon serviteur sera toujours au placé abi tombera 10 000 fois moi-même je dans retombola je vais les relever ce combien de fois lobi sous tout monde bango sous ba yesu na succès ba album na bango te kami to lo bani. C'est pour cela au moni Matifani Batouana lorsque le bec ici le pain Deus oui ma casse na moza lanine ils sont là ba s'accrocher à main na ba verset oyo et les misramité ma bana nzambe surtout bato bazana no fondé te au moment ba peka ba verset wana que mon serviteur a quoi 7 fois à côté ma paix 7 fois mais bana nzambe oyo yambala oyo ezali sous tena mutu oyo a kolanda sous bato parce que na lobby yango clairement ezali ngaite mutu na lobaki yango mais ezaki molimo na nzambe pena makambo ngana monaki ne telemsengel bosa ba TV na lobaki bato o baza nzambe te donc carrière na bango début à férié donc début à fin à carrière na bango et bandi ko banda lelo donc moi na nzambe tu akanga date ya lelo fin à carrière na bango et bandi ko banda lelo donc source ya carrière na bango et tout moi mende lelo na mo ya lelo donc ba rosal source nelo rosal source te. Pourquoi nzamba bandi kana bango pardon pourquoi nzamba bandi kana bango Matifani yobi na websolo moko ezana mama na ngamu bwana landa mingi nzamba pambola ayembaka nzembo mo abi par rapport ya makambo ekomela ka CRM lorsque be mamaki na initiation parce que na sota pe place wana na kena mo rapide alobaki loko moko batali singa inda ko banganga na boy kokota batali singa iloge na boy kokota abi tenga na kota te kisi ngai na kosimba te mama na yembaka nzembo wana lorsque CRM alukaka bango to basanganaka babenda ye na mopanzi ya mopepe nde ser wana boyaka nde tozolobela lelo Matifani bazali susu na tante oyo bango ba kotelema ba yembela bana nzambe parce que na nyonso bon basali bana nzambe déjà ba comprendre ba su na tante kolanda bango te bango ne to bandeli bango c'est parce na canal na bango ba détruire d'abord mutu oyo azaki servante ya nzambe ba ke ba zuye ba côté place ya diable pe ya kufi na lisumu eza ba makina mso Matifani gangaka et gangaka donc la CRM et koko ganga oui Matifani eza na batu mususu nzamba pe sa pe ke non ta ake pa kufi le msupe bongwa mais lorsque a kufi makila ne sanini et ganga le komba makila ya Abel et ganga ki kino likolo donc ne m'appelle makila mama là-bas donc ba flatter ba esprit ba mikumit jusqu'à ce que ba côté na kati ya mai jusqu'à ce que ser na biswana abong na image yesu kanisi ke nzamba za nesengo muto azalaki et pas nzambe likolo sepeli après azongi suna mokili sepeli nzamba ko samisoni nzamba fingami et bon lelo babana banana ba ko banani na bango après ba kitina ba fils de Deus après ba kitina ba o balandi na simona après ba kitina ba fils de Deus bango ko zala tem parce que bango écoute ba dévoiler moi écoute ne makambo mieux pe écoute azo dévoiler bango Matifani ozala ki te Matifani ngazaki na yozaki na voyage ngana zala ki awa lorsque to komaki les 31 après vers les 31 après Simel vers les 31 ngana zaki na prière alors prière na ngezala ki toujours na besa nzambe lobisaki abako akoma petit calante jusqu'à ce que ça mais pourquoi jusqu'à ce moment témoignage yango comme ken mais jusqu'à présent signe moko oko laksa mokiliki te nazia yo nzambe wapi yango alors lorsque na mona ke lo kwana c'est papa le lot tout ça de toute façon tout ta automatique Matifani yango nzamba laxit ce sont des signes clairs. Merci frère baby photo tikayo pour
tokata awa poto. Est-ce que 30 minutes ekoki déjà? Bande ko ba landa kuna misu mo lili. 30 minutes ekoki so ekoki bo signaler biso ekoki. 30 minutes ekoki. Ekoki nante. Je pense que voilà tout mes canaux tout temps nanu. To kokyo zo ata appel ata 2 ou 3 appels plus 243 89 68 38 025 plus 243 89 68 38 025 na WhatsApp. Top appel normal toroyamba yo. Otuna toza juste na 3 appels au toroyamba. Na moi bonjour ma soeur. Je pense que nos frères avaient bien commencé avec Dieu. Malheureusement, ils n'avaient pas résisté à la séduction. Mais une chose est vraie, de la même manière que Dieu a eu pitié d'eux, je pense. Voilà. Est-ce que Nzamba koyo ki la bango mawate? So est-ce que bazongi na makola Nzambe simba ete? Voilà. Papa, est-ce que ceux qui bazongi na makola Nzambe? Nzamba tomboli bango lisusu. Il faut toye banane Nzambe nino ayoki la bango mawa. Po bon bazana Dieu na Dieu Deus, bana Dieu d'Israélité. Nzambe nino ayoki la bango mawa. Alors, bon ba pesa Nzambe mu Congo. Alors, ceux qui Nzamba ayoki la bango mawa, bon bazana sa makola Nzambe wana, akoyi ko sa bango ngolu. OK. Mais bon bazana Nzambe wana te, Nzamba sa bango ngolu ndeni yende aza souverain. Wana eza pe question su yanga te tikali ya Nzambe. Merci beaucoup. Je pense que notre frère Baby et Sengeli Tokata awa. Donc message ezalaki qui est film wana ezalaki normal. Message ezali film wana ezalaki normal, ezali film moment démoniaque où on a lobby il y a professeur de la discipline. Moi lorsque j'avais vu ça, j'avais vite compris parce que na yebi yango ngai moko pe na beta ngo ba pasteur, ngai moko pe na beta yango na témoignage boyoka, na beta yango ba maman na ngai, na beta yango ba yana ngai. Yaka toujours na ba style nango identique, quelque soit beta mis en désordre. Mais au commun, quand on est dessiné, quand on peut dessiner bon. Les allées signes mon gars mabe. Et on a toujours cause toujours la parole dans nabi. C'est wana à continuer à prier. Ou est-ce qu'elle m'a comme le bac de la justice wana ils a quoi engagé. Mais ça n'engage pas si comme on a molimo ngane na ebeli molimo wana et que quitte là dans d'autres c'est wana en tout cas et ça n'engage pas si penzame mais Nzambe ya kosunga. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour, bonsoir. Allô? Oui, c'est comme si la connexion n'est pas bonne. Voilà. Fais ça, oui. Allô? Allô, mamie? Allô? Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonjour. Pardon, dans France, la zone il faut un problème, on m'a cassé, on a posé à passer Timothée. Donc, on a d'abord la TV, mais pas ça, les gars, pour moi, là. On a posé à passer Timothée. On a dit que pour vous, si de la malle, numéro, on a comment? Numéro Nezali 89. Ou bien après émission, bah ou bien la nana émission sur au mona yango. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour maman Stéphanie. Bonjour papa. Oui? Par rapport à la fils de tous, vraiment, on comprendre un peu confondu. Je voulais juste avoir un peu de détails pour comprendre un peu le bateau. Il y a MM pour comprendre, mais Marawana, il va le fils de tous, vraiment, comprendre. Voilà, Zalaka branché, bah oui, bah fils de Deus, c'était, il y a MM, il y a MK, mais Deus, soit des autres problèmes qui est. Peut-être non, on décodé. Système à décodage, non, on décodé. Parce que Timothée.
D'accord, papa, n'habitez ceux qui bébé m'ont décodé ou bien fils de Deus. Ça veut dire que bazabana ya libungi, ça veut dire bana bazo sa la molili, bato ba kena monde à ténèbres. Donc ce sont les gens où nous sommes balobi kata ya émission où etanga mais ceux qui émission atala ba kombo nous etanga makiwana. Ce sont les gens où ba Dieu où ils ya mokili où ba obenga ba Dieu de Deus où sera bébé utaki. C'est que frère baby précisément fils de Deus wana oyozolba. Oui, m'a dit Fanny na qui n'a profité mbala moko parce que l'aime sous temps pour la bana nzambe. Nous avons besoin de biso, c'est plus 243 89 99 27 616 wana bokozwa directement pasteur Timothée fils de Deus tout le bel bana nzambe bato balandaki témoignage el bosso tout le bel qui sur le plan ya bato sal nzambe otozotanga lelo ba Maika Monica fils de Deus tout le bel qui zali moto sal nzambe moboy o lettre kombo na bandi na lettre M et suka na suka na lettre E yene to benga fils de Deus. Deus wana ezali esprit ya connaissance. Esprit wana suki na ezala na écriture sous forme d'écriture ya hiéroglyphe. Au mona mutongo to benga fils de Deus wana komoni bandina R et suki na E azala na connaissance wa tia na liboso be kana bino apesra minga verset biblique au senti bina kino azapena mosena nzambe. Mais ogeza esprit wana ezala kati na e nde pesra minga verset wana. Azape parmi batu oyo batelemela pe ba pasteur ko dénoncer ba pasteur mabe yepe azali parmi batu pe ya mabe. Fils de Deus. R et Nasuka. Merci. Merci. Je pense que Tolbaki Toyamba juste deux appels Potokata. Oui, deux appels Potokata. Ceux qui appellent à Souke Zali, Tozu Yango et puis Tokati live. To continuer live na po quoi. Donc live ko continuer na po quoi. Voilà, s'il y a des questions, vous posez. Et ceux qui ça voilà, to koki ko suka awa pona lelo. Pasteur Timothée, je pense qu'il faut bien au kata sous-souté. Pardon? Si quoi émission et kokata sous-souté, pourquoi? Parce que tu as dit que bon en Zambé, parce que les gens sont en Zambé. Les gens même t'as décidé pour une émission zangate. Ce que la bisingaï continuer, arrêter. Donc tu t'es demandé plan Zambé mabiso. Donc cette fois-ci Neto bandi lelo boyebake émission et continuer bozer la émission au monde chaque jour pendant que tu allez émission. Je pense 30 minutes c'est kokiwana et puis ngape bo boki nenge passer à lobby donc ce beau monde frère baby beaucoup misi nzambe ce beau monde epete bo neto linzambe c'est pas que beaucoup mi ko presser nga bo tuna vraiment voilà. Dans ce beau monde frère baby c'est que à ça la émission beaucoup misi mais ce beau monde epete oyate bolobi kanzambe zwa lokumu ata après 10 ans aroyaka ata après 20 ans aroyaka donc c'est un peu ça lorsque bozo tu nanga izo tanga mtema likolo et puis zo sala vraiment bien té. Merci beaucoup donc ceux qui bomone té ça té que toza na problème to zuli kambu to ni non sauf que frère bébé ko paiement alobi non na le kalisu souté c'est pas un problème soit ta ko ça fait 10 ans abina roya na ngate c'est pas un problème donc a bandi déjà témoignage na que nenga bandi boy to tika soutien frère bébé to tika soutien ta prière déjà des semaines déjà koki na zasko na zapena opé masiko non na kati église non na kondisko comme ça sur église. Merci, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, je vous aime beaucoup. 41. Waouh. Vraiment beau tika la namoun batu une question mokwana c'est quoi? La question. Nini. Voilà, c'est un peu ça. Donc, restez branchés sur Nazarayan TV. Abonnez-vous massivement. Donc, frère Baby, déjà, Zongi, je pense que Azoko ba témoignage, n'a juste après élément Oyo, Tozo continue na témoignage, n'a Asuka qui côté nini. Asuka qui esika maman nangai abenga kingai. Abengi yo. Or litoyo na litoyo yo. Iyo kana te mais je comprendre ta benga na zupe kit. Bana nzambe ba olanda ngo. Abenga ki epona nini? Ayebise makamni, bo alinga yebise makambo sere liante. Alinga yebise makamni. Papa Timothée, merci nzamba pambola yo tokomi vraiment na suka kola mona yo lilo basuka.
liloba suki ezali kaka topesa mbote bonne année na bandeko nyonso. Bonne année penda baba shalom nzamba pambola bino batu bo participer na kata émission oyo to batu musuba okota na sima nzamba lola mona bango koyebisa bana nzambe kaka to bandi musala ya émission parce que nzamba permettre biso lelo émission eleka nde to sali live lelo lobi bazela ba mon émission chaque jour émission ekota émission koleka vraiment kolo abatela bino to pesa mbula sika nzamba ko jena mbula oyo 20/20 message na biso ezali na Psalm 114. Ok. Et pambola bino na mbula mobimba na komona Yesu. Cha cha. Sala mwana boy. Mukolo mama na salaka. Wana bana Israeli bazoleka. Egyptien na sima. Yana salaka na katikati kote shosho. Ba Egyptien bazola da biso. Batikali to batikali. Basilika basilika. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba.